Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na mutunyo so ya koza occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mukola lelo ngande kona bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Lelo Mama Bijou d'or na ye vraiment komekala ni kosolola na babone nanga kotalisa bango internet ndenge za mabe kotalisa bango ndenge communauté na biso toza vraiment mayele te kotalisa bango ndenge communauté na biso tolingi ka babiloko moko ya mabe communauté na biso tolingi ko nuire ba vie ya batu communauté na biso tolingi ko finga batu communauté na biso vraiment za communauté moko ya soni kotala penza notre star na biso ya mboka star na biso ya mboka star ya munene donc un grand homme lokola Koffi Olomide na niveau sambwe lokola mbongo akala na niveau mikitisi ti na mona lokola na ndeko na biso ya mwasi lokola Joël Show kotala penza ke mokili oyo communauté la biso toza lisusu na respecter communauté la biso to finga na biso kaka communauté la biso to critiquer na biso kaka communauté la biso to li kopesa ba mikolo respecter to li kopesa ba star na biso respecter en tout cas ezala hanini et puis ba star na biso pour la nini to linga komikitisa tina ba niveau yango Mama Bijou d'or na ina notomika kosolola parce que ngana yebi ke mwana mwasi jamais kokofinga mwana mobali ngana yebi ke mutu aza deja mukolo na yo ofinge pona nini ngana yebi ke mutu aza patron mutu aza patron akoki kofuta yo ofinga ye pourquoi et puis ba patron ngo pe tomi pesa nzoto na biso respect tala ndenge tokomi kosambwa notre star na kombo ya Koffi Olomide Mama Bijou d'or alinga makasi osambwe lokola mbongo ya kala mbongo ya kala kutu eza na valeur parce que ezala bamboka mususu so bali ba changer ta mususu mbongo ba pesa bino délai balobi na bino ke tina aneboye bokotisa kotisa bambongo bokala badokota ka malembe timbongo ebungi nango botikala komona ngo lisusu te mais oyo ya notre star na kombo ya Koffi Olomide asambwe penza na yebite na niveau on akoki ko meka ko eloba ndenge nini notre star asambwe Koffi asambwe makasi pona nini parce que kolinga komona mwana mwasi na misu na yote kolinga komona danseuse alekate yangwana nyoso tu Mama Bijou d'or aye kosolola na mukolo alelo pourquoi tolingi kopesa ba musicien na biso pourquoi tolingi kopesa ba vedette na biso respecter Mama Bijou d'or na opesa d'abord merci na batunyo surtout ba s'abonner na Bidor TV merci na bato ba partager ba vidéo nanga merci na bato batila nga ba commentaire soko zota la vidéo na ngeza tam supo na mbala liboso na no s'abonner Mama Bijou d'or alobi s'abonner na Bidor TV fina cloche wala notification pour na biloko tu na banda kotia e komela ka na facilité nyonso Mama Bijou lelo vraiment na zala moi rapide na asi mutunyo surtout ozota la tam sotali titre Ezaïka dans la curiosité au kota otala so Mama Bijou alobi nini soko s'abonner en tout cas profiter s'abonner et puis yoka lisolo o tina suka partager yango moi commentaire na yo ekosala bien donc biso yo surtout toza au courant na actualité o ezoleka mikolo yo na YouTube na ba Facebook partout yande ko la biso moko ya mwasi na kombo ya Jaël Show. Ce qui n'a landi bien, Jaël Show, azalaka danseuse ya Koffi. Et puis Jaël Show, azana poto, muto amemiye, na poto ezali notre star na kombo ya Fally Ipupa, oye pe azo kota na makambu oyo, ye kutuna mwasi na ye, o bazo kotisa bango. Notre sœur na kombo ya Jaël Show, modèle azo finga notre star na kombo ya Koffi Olomide ngai mama na ngai ndeko na bino ya mwasi na koloba en tout cas eza vraiment éducation na biso te biso tokoli ba pesi ba tokoli na éducation ba pesa biso ba éducation na ba famille na biso ke mukolo aza mukolo ba pesa biso na éducation na ba famille na biso ke muto aza déjà na o akoki déjà kofuta aza patron na yo ofinga ete
mais communauté oyo nazoyeba te eloko nini au juste bato bakomi impoli. Bato balingi ka esika mabe ezali nde balingi. Bato balingi ko soutenir ka esika bato bazofinga. Pourquoi? Et puis après tout na loba toza bana nzambe. Toyebi ke kofinga eza mabe eza lisumu. Eza vraiment na éducation te ke muto vanda kaka ovandi obandi kofinga batu, kofinga bato ngopeka na TV, finga ta mutu, ba filmer yo te, finga ta mutu, place omoni ke oui, caméra eza te, ata ozo finga mutu. Yo muto publier yango te me bato mutu ba publier yo wana eza susu eza ndenge bususu me nga penza na vandi kane na vandi bo bandi kofinga mutu en tout cas nazomona ngo mingi eza kana na communauté na biso mais communauté na biso ekomi kopesa soni parce que donc eza la ba émission mususu moya otala ngo na ba parents eza te eza la ba émission mususu moya otala ngo na bana eza te. Na uti kotala émission moko ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Jael asali pona kofinga kofi en tout cas kotanga kofi ko mekala ko dessiner en tout cas bolimbisanga mutakala ya notre star na kombo ya kofi kolinga koyebisa batu ndenge nini ezali en tout cas nga mama Bijou d'Or lobi na butu nazaki choqué komona ndeko na biso ya mwasi makambo azosala. Je sais pas ce kaza na ba conseiller, je sais pas ce kaza na famille, en tout cas ce que ozolandanga oyebi ndeko na biso ya mwasi bo mekala ni kopekisa ye parce que quelque part ye moko mutaza komisambwisa ko bandala ni kopesa ba ndeko na nga ya basi ou bien ba danseuse o bazala na ba musique o bazala kipa ya ba star lokola ba Weranson lokola ba Koffi Olomide, lokola ba Fally Ipupa, lokola ba JB Mpiana. En tout cas, ce qu'on kende ki na yo musala, oke obimina star wana oyo kende ki musala. En tout cas, normalement, okoki ko tukosala yango chantage te parce que c'est la honte. Et ça soni. Et ça soni ki yo vanda ka wondolo ba ke na bima kina Koffi Olomide parce que Koffi Olomide penza soki alingi yo olingi ese ke mutu na ezo sala malamu te parce que mutu lokola Koffi Olomide déjà toyebi toyeba neti ngabwe na yebiete na mona ye mais kosolola na makambure asalaka na yebite mais tango omona déjà tosi toyeba déjà réputation Koffi abimi na yo c'est kalingika asakala na yo parce que okene na yo wapi avant kosala peut-être chantage na mutu lokola Koffi alingi yo peut-être comme na raya basindi ndoko yiko beta tolo ke wi mobali na ngai mais mutu lokola Koffi soka alingi yo olingiye yo moko mutu osali faute parce que aza mobali ya kolinga te. Et puis lisusu nini ezaka Koffi te eza ba musicien nyonso tout soko bimi na ye eza donc na yebite fi penza na moment o na temps o penza tozofa mutu avandi zo lukambo na kwena ye musicien soka lingi yo mutu soki mutu ezosala kokolinga ete parce que musicien osalela onini alors ça les la nini opesa yo nini et puis eza makambo akala o bato babanda kolinga ta musu ba musicien na moment o na siècle oyo en tout cas ce musicien kolinga yo en tout cas kolinga te au moins que ça la likambo moko ya sérieux au moins que a assuré au temps musu ke yo mtu okoma oko remplacer ndenge Cindy akoma effort nini o Cindy asala pona akoma place wana makambo nini Cindy amona pona akoma lelo place o ya komi. Et puis les sous ba sacrifice nini mona mwasi wana asala ongana yo to yebita asala ba sacrifice ebele pona lelo koma o lelo ya komi wana. Donc soko ke musala et pas ya musicien neti Weranson ou bien Koffi Olomide ata yepe Fally Ipupa ata JB Mpiana kende musala na osala musala na yo oke musala ya kobina mais oke musala ya kokabana nzoto te parce que la plupart aussi to moni belé ya ba danseuse o babimana babimana ba star wala bakene na bango nulle part. Alors ce ko sali gafa boyo bimina star moko ça sert à rien ya osala et chantage. Et ça sert à rien parce que ça na ba idée la binoto bozo que déjà ko sala musala pa ya star wana oyebi ke na okene ko sala musala pa ya star wana suka ko linga ngai ko yela ko ya na ngona média te pona ko ya osala biso ba chantage parce qu'on n'a pas besoin de ça parce que to yeba rake ba star na bino ba bimara na bino on essaye bali na inutile ya ko rappeler biso et puis ko ya neti ndeko la biso ya mwasi na kombo ya Jael koya kovanda koya koyebisa biso ndenge nini mutakala ya Koffi Olomide ezali en tout cas place wana penza non soki batu boyebi ye bomekana kopekisa ye atala nanu avenir na ye parce que combien de personnes balinga Koffi bazaki touché neti ngai
hein? Combien de personnes oyazokisi mitema na bango ozoluka ba conflit par-ci par-là otambola na nzela place libange ko uta oyebite ozobebisa vie na yo kapona bisengo ya ba internet, hein? Bisengo ya ba internet ya ba vie ya donc avant que tozwa mbongo ya YouTube bango il faut osbundana na ba vie soki ya likamudi pe mbongo bango mutu donc oya kolobaki otombola pe ya liboko be na mbongo ya YouTube naza na D4 ndako en tout cas bazate. Mais pourquoi komisa mbisa tina niveau wana ozo misa mbisa tina niveau nozo bebisa vie na yo avenir na yo parce que kobima déjà na kofi combien de bakal oyo sali na vie na yo parce que je sais pas mobali oya kolinga moi so bima na kofi faut azalaka bajar ya ba mibali wala azalaka bajar ya mibali moko ya ndengwana mobali penza zo raisonner tam so kolinga moi so bima na kofi te. Combien de chances oyo zo bebisa ozo bebisa ba chance na yo donc ka pona bisengo mkie pona batu ba mona yo danger ofinga kofi azaka kofi artika la ka kofi mais yo nim tozo bebisa ba chance na yo et puis éducation oyo biso to kola nango na o to kola nango c'est pas ça onga nazo mona na moment oyo kofinga ekomi nango ka lokola G ovanda bo bandi kofinga puis ba finga ka ba biloka ba papa ya ba mama oyo mutu yo so to azala nango. Ben site moko ya pamba une grande dame moi si penza zo raisonner ya na internet pour na ofinga batute. En tout cas la linga ki na kata moi émission moi mukena ya kotiango mais ngala moni nango ça sert à rien parce que moi je peux pas kotia ba émission buzo baboye ya makasi boye na kati ya chaîne na ngai donc en tout cas bande ko ngai ya basi surtout ba danser soko bimi na yo na star en tout cas obimi na ona star oyo ozalaki na epa na ye comme danseur comme danseuse comme travailleur ça sert à rien ya kosala ye chantage ça sert à rien ya kofinga ye parce que ezala batu oyo basepela na bakambo bongo bazala bango mingi te batu mingi soko so sali likambo bongo en tout cas ata lingaki considérer ya ko considérer lisusu te na vie donc totika buzoba total la avenir na biso lelo fingi kofi po bobebani naye ozai pa ya fali lobi po kofinga kaka fali yango na malamu te parce que muto azama yele muto azama yele lelo fingi kofi lobi eko luka musale pa la nganga na olinga kozwa yo te so totambola bongo en tout cas to kopesa batu mayele. Mais lokola biso tozala tolinga ko appuyer muto afingi lelo kofi ayepa na yo yo embrasser ozobosa na ke yo poza être humain ozobosa na ke ka muto afinga ki kofi lobi ko kofinga yo et lokola ndi ba musicien bozobosa na so boza penza ta boza na ba conflit na bino mais so bo sali penza ke oui so ko fingi kofi oyepa na ngo luka musala to mona ba ozonga batu. Mais parce que biso ozala na posa ba bine la biso ozala na posa ba yembe la biso ozala na posa ba ya ko na kofinga ka batu te. Hein? Donc ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Jaël Show makambo yazo sala azoyeba te kaza ko détruire vie na ye moko vie na ye mtu aza ko bebisa yango parce que azozokisa mitema ya bato place Kofi azali toyebi te buli nini o Kofi azolingela ye parce que Kofi aza capable ya tout ata kimi na Congo ye na poto place mabe ko yela yo okoyeba te parce que ba Kofi wana asala vie na ye presque partout na ba France na ba Belgique azana ye na batu na ye donc pourquoi ko linga ko risquer na likambo mo weso mutu azotinda yo en tout cas il faut ko boya parce que eza ba risque on de ko na biso moi si azosala et puis ye mo kazo bebisa réputation na ye bande ko nanga ya basi surtout ba danseuse en tout cas soki oké ko luka musala danseuse konani star wana lingio soki ko linga ye ça sert à rien ko sela biso ba ça sert à rien après au sala ye chantage parce que to ye ba na biso ki place bokotaka en tout cas babimara nde na bino donc bokendeke bosala musala ya koyemba bosisi bosangisa musala ya koyemba na kokende kokamba banzoto na bino oyo ta mususu bobimara na eloko te siko soki mutu okeye sika basali ta mususu makambo asali to bimi na eloko te ça sert à rien ya osalela ngo chantage parce que yo mutu oza perdante. Oui, ezala makambo mususu soki ebimi en tout cas biso moko toyebaka ndenge nini akosilisa eza makambo obetela yango maboko te parce que c'est la honte
Kofi Olomide aza grand homme, Kofi Olomide aza vedette ya monene ya mboka, sali makambo ebele, apesi bato ebele ba vie, soki ezalaki yete tamsube, soki ezalaki yete mbe biso pe tamsu toyebi Fally Ipupa te. Ngala lingaki na yeba ye parce que c'est mon frère. Banda musique na ye na bandal biso sotozo mona ndenge ni Fally Ipupa zo banda musique, mais tamsu tunga toza susu na idée na yete soki Kofi asala ndenge oyo asala te na vie ya Fally Ipupa, parce que Fally Ipupa kobima na yebi bato nyonso tu bayebi ye mpona Kofi Olomide. Kofi Olomide aza moto akosaka na ye te. Kofi Olomide asali makambo ebele na mboka. Soki abimi na yo mwasi, yo moko ifo ozala na mutu ke wi Kofi Olomide abimi na nga okende na ngai esika te, epuis soki obimi na eloko te ifo pa ekomisa yo lokola moto aliboma. Parce que combien de basi Kofi abima na bango na mokili, epuis babima na bango atala tamsu na lipapa pamba te. D'abord mutu lokola Kofi Olomide soki azolinga oyo ifo ozala mayele. Kofi wana baza mibali mutu te akoki kolinga ye parce que oyeba kaka azolinga mpona asakana na ngai. Donc ça sert à rien soki obimi na Kofi Olomide, obimi na star moko oyo obetelaka biso, oyo oyebisaka biso ke oyo aza boye azongisa be mutakala na ye eza boye, eza malamu te. Eza malamu ata moke te. Donc tomeka nanu kozala biso toza babantu. Mafinga penze eyelaka penza biso te, tokomi kobosala ke tozala bana nzambe. Donc mutu kobanda kofinga papa ya batu, Kofi aza papa ya batu, Kofi aza yaya ya batu, Kofi azali leki ya batu, Kofi aza la bafa. En tout cas, conseil ya opesa bandeko na ngai ya basi eza kaka ke soko oza na yo danseuse oke pa ya star moko boye ke star wana bimi na yo, ça sert à rien osala ye chantage parce que toyebi na biso ke place bokende babimaka na bino. Conseil ya kopesa bandeko na ngai ya mibali oyo na kombo oyo babengami ba star. En tout cas, il faut kotalaka pe mwasi nini oyo kolinga. Boza ba star, nga kutu na kolinga star tula na yo, zala na yo fidèle na mwasi na oyo ya ndako parce que boza wana oyebi te mwasi oyo nazolinga ye. Mwasi nazolinga na bima na ye mpona ye ozomona ke nazobima na ye mpona sakana na ye, oyebi ide na ye te. Basi nyonso tu basakana na bango te. Okoya kosakana na moko lobi te nazobima na ye mpona sakana na ye, nazobima na ye lokola babima na ye na ozonga na lisusu te, we na bimi na ye kade na mesala kobima na ba fille. Mais kebo ya kobima na moko pe moko ngo asambwisi ti na suka. Kebo ya obimala moko wana asali yo makambo do asali yo bambala suka. Donc star soko zali star, il faut yeba place nini oyo koki kolingela. Il faut yeba nani pe koki kobima na ye. Mais au moins que ya bino ba misusu ekoma ke ozobima na ba fille tam supo benda bango ba chance. Wana peut-être na kokolo ba ke bobima na bango po benda bango ba chance. Parce que za ba musicien mingi soko bimi na ye, en tout cas chance na oyo ki nyonso. Bazala bango ebele. Mais yango wana ba fille faut bozalaka ba bozalaka ekenge babimaka na bino tamsusu na ndenge ya malamu te parce que baza na basi baza na ndako, basi na bango baza na bango na ndako bakokani pe ka na bino. Oui bandeko langa ba star mwasi nyonso to aza ya kobima na ye te oyo kobima na mwana mwasi moko boye asali yo bambala suka ndenge notre sœur na kombo ya Jaël Show azosala Kofi. Et puis bandeko na ngai ya basi star nyonso tu aza ya kobima na ete parce que ba star wana ba yebi eloko ni balukaka na banzoto na bino. Donc il faut refaire attention aux obima na star oyebi te eloko nini oya retirer na kati ya nzoto na yo. Et puis yo bino pe ba star obima na baso sakana na bango za na moko pe osala o piège moko boye akomisoti na suka asambwisi yo. En tout cas, ce que vous allez star, il faut que se respecter. Il faut que tu aies l'étape, il faut que tu aies là. Moi, si nous avons un linga, il faut que tu aies quand même un peu de niveau. Mais si tout le monde a dit, waouh. Mais si vous avez un makambo, vous avez un maboye, vous avez une danseuse, danseuse à koya na lelo, danseuse wana asukoli ku tuta mususu malamu te, obimi na ye, na ebite soki za la raka nini, yango mama bijou d'or alobi, on dirait ba vedette na biso ba musicien na biso ba ebelo koni ba lukana banzota batu parce que kota la normal. Donc Kofi a koyiko bimana ba finyo soto na vitesse internet ndenge koma lango. En tout cas il faut avoir ko bimala mutu, il faut koyeba mutu ngo malamu. Ezala mutu nyoso tuté ka pa ko bine pa na yo, il faut lingaye non parce que ezala mutu mususu ka nde na lobi bongo mwana mwasi mususu yebi ke yo sakana na ona ba fio sakana na ona ba fi me ya lobi non ngala ko komisoti na suka. Donc yangwana il faut que ça l'attention, so ko za vedette. Il faut que yeba lingata na betape na yo ozana ko Fally Ipupa bima na watana ba Rihanna bima na watana ba nani parce que Rihanna ko sala chantage na l'autre côté parce que yemo ko za déjà danger
oza fali pour pozo linga batu moya c'est muto aseta msusu abima kina yo rêve na ye zaki ka tam msusu azwa yo tanga zwi yo tiki e belisi libomba alobi jamais nga lokona bima kina star o star wa ko tika ngate tika na bando ko sala ba chantage mais soko bimina muto azala likolo azape même atala ba niveau na yo moi si moko boasa misala na ye akolingo sala chantage ya likambude parce que ye aza na ye déjà danger tam suku to yoka soni bat baye baki abimaka na yo parce que ye moko paza na ye danger parce que ko bimana mutu aipa abali yo te pas tikyo c'est la honte pourquoi ça il est chantage donc on a vraiment bastar na biso il faut bobi pesa respect parce que ce bozomi pesa respect tu dois ndokuta na makambo aboy parce que ça mwana mwasi mususu ka bimina oyo azoluka na ye actualité akanisi ntango akoya kosala o chantage na tv ye azozwa actualité ye azomata nzoka ye azomata te ye azokomikitisa ye aza komiloka parce que yo moko de ozo komisambwisa oza na bato mususu ta mususu derrière star wano bimaki na yeso ko bomba ki secret batu balinga balingala bango yo mais yo bimisi seko kanisi seko bimana kofi nde batu ba obetelo maboko nzoka ko bimana kofi batu ba mona na bango yo danger te o parce que kofi to ebi ki abimara na ba fille pas sala na bango yo côté donc ça sert à rien ya yo betela rabiso ya yo ebisa na batu ki na bimaki na kofi po batu basala na ngo nini bomba kutu secret parce que c'est la honte mama bijudo alobi eza na ka conseil pour na bastar na biso et puis pour na ba fille soro bimina mobile ça sert à rien ya osala ye chantage parce que on n'a pas besoin de ça soro osala kutu chantage osali mobile chantage abima kino atika kiyo c'est-à-dire ezande soni na yo il fallait sikoyo okoma na niveau asindi mais yo bazio batiki yo c'est la honte ezala na no soni pona yo et puis makambo to sala ketika la na ba TV ozo sala bongo zo sa famille na yo soni toyebi ke kofinga eza mabe mais biso kofinga koma facile mwasi aza penza mwasi ya solo mwasi aza pe mwasi ase respectaka mwasi aza penza mwasi a valeur akoki kofinga mutu te kofinga ekitisaka kofinga ta musu kanisi ke lokola finga batu nde batu bakosepela nayo mpo ozosala buzoba bakosepela nayo mutu moko ta okolinga ke ndeko na ye ube mwana na ye azalaka na bainsite surtout na ba niveau ba réseaux sociaux balinga batu wana balinga bino te o ba fanatique na bino na balinga bino te ba rendre bino service à mabe parce que ils a réputation mutezo beba réputation ba somba rango te donc il faut ça na koka ba conseil mama bijudo razo pesa en tout cas réputation mutu ezala ka cher linga ba bebisa réputation na yo o tam susu yo lingi ango te mais yo moko bobimi na TV o bandi komi baby sa réputation na yo moko bazo finga na bango yo oza na 4 lettres ezo kota ezo bima mais ozo boma nani donc réputation ezo beba mais loko la soki lati mutu lata mutu pona libela bato ba koma ko banga yo donc réputation ezo beba ezo lobela yo loko te yo moko pozo ya lisusu ozo sala ki bato balinga yo te batu balinga na baroka mutu te mais ya yo moko boye ozofinga mutu lokola Kofi ozofinga star munene mboka lokola Kofi combien de personnes baza derrière yo o bakaneli yo combien de personnes baza derrière o ba olingaka o lisusu te Kofi azana bana ya basi azana ba sœur koya ko vandi na TV bandi ko lakisa batu ndenge nini eloko Kofi ezali pona nini bafuti o combien mbongo esala nango mutu te il faut kozwa mbongo na mutoki na yoko lia mbongo na ndenge moko ya malamu na sali eloko moko boye eloko ngeko moko kotisela nga mbongo na mérité parce que na sali eloko nanga neti bandeko na biso o ba osala ta musu ba conteneur lokola ndeko na biso ya mobali na mboka Allemagne na kombo ya Zefire Lukoki a osala musala na ye kitoko ezala batu boko to ko bwakela bango ba fleur bango wana eza lokola ndeko na biso ya mobali na kombo ya Masamba Sanari asala musala na ye abosaka na ndenge na ye eza ndeko na biso ya mobali na kombo ya JC Singi na Arrête asala ba musala ya ba conteneur asala ba tabana ye asala ba musala na ye donc azo bosser na ndenge na ye da bato ko bwakela ba fleur bango wana par rapport eza lokola ba mama bijou abundaka na ba misala na ye na olia kambo na so na zo lia mbo na biwi na olia mbo na parce que na bosaka ngamoko c'est ça par rapport na ya kaka na banda ko finga bato pona YouTube efutanga mboyo efutanga combien mais réputation na ezo beba bato baloba ke mona mwasi wana solola mabe mona mwasi wana finga ka bato kofinga bato eza lisumu ovandela kombo ovandela tata munene lokola Kofi na age aleki yo na mbongo aleki yo na makambo nyonso to aleki yo asali vi koleka yo
ovandi la mutu lokola Kofi Star munene banda kofinga mutu na makolo yebanaka te mpo tobimaka na ye boso bobimaka na ye eza nini loka bobimaka na ye likambo oyo esila te bobimaka na ye contrat nini ezalaki bino mibale ntango bobimaka na ye ntango bobimaka na ye ntango bobimaka na ye otiaka témoin banani bazalaki témoin na yo Kofi abima na basi kombe abima na bango atika bango contrat nini ezalaki na yo na ye soki ozalaki na contrat na ye kende koluka ye na privé bosolola pourquoi na tv mpo esala nini na bato bazobwakela ye bafleur non ozobebisa nde vi nao parce que derrière makambo ozoloba combien de personnes baokanela yo combien de personnes baosepela no lisusu te combien de personnes mutu ta mosu alingaki yo mpo alinga oyo ta mosu na libala olingo lisusu te bazobebiselaka yo réputation ya ba 4 lettres epa na okutu titan fou epo oza mama soki ya bana mibale en tout cas bandeko na nga toyeba ndeni tozotambola parce que respect avant mutu apesa respect yo moko mipesa respect avant mutu aconsidere yo moko miyeba oyo oza eza na bamama mosusu oza deja mama moko mokolo obimi okomi obima na bana mike oyeba teke babuli nini monana moke azolingela yo mokola kosala o bambala suki osimbi mutu donc mutu soki oza deja na likolo il faut tikala na niveau ya likolo parce que soki olingi moninga na oyo ya likolo na ndimi te bato ya likolo wana basambwisaka bato ye moko kuta kobanga ebima ye moko kuta kobanga asala o chantage parce que kombo na ye mutu asala moninga chantage sekami ye moko ayebi kaza eloko te parce que mutu aza eloko akolinga kutu te likambo ata mosusu ebima akosala o chantage na likambo nini parce que soni déjà ezala soki asala o chantage ye moko azomiyokisa soni pourquoi naosala o chantage parce que tobimaki yo besimbi te naosala o chantage pourquoi parce que soni oyoka donc mutu aza déjà na mutu ya valeur oyoka soni mpo asala moninga mosusu chantage parce que tobimaki na ye tozongisaki mais pourquoi et comme akuta eloko moko ya kowangana parce que yo nani mpo kana kosala chantage na bana okenda bimaki na intel yo nani d'abord mpona kosala motu chantage il faut yo moko se sentir que oza faible devant l'autre là donc eza pasi yango mama bijou nga napesi nanga kaka conseil toyeba ndeni tozovivre parce que bavideo oyo tosalaka etikalaka epuis mutu nyonso tu te bazokisaka ye yo ozozokisa moko wana oyebi te eloko nini mutu oyo ozozokisa ye azobulele baloba wana mabe ekutamela yo te baréputation ebebaka ata mosusu mutu asalela yo likambo mutu asalela yo lisolo mais yo moko ya ovanda boye obandi déjà donc namonaki déjà ndeko na ngai ya mwasi azobima na soki na douche soki azalaki wapi na peignoir lati mayo de bain na kati kangi ye bafoto bacapture donc malamu te na volonté na yo ozobima na bateni moko boye oyo ta mosusu bato bakokosepela nango te mais ozobima na oyo nango kaka ozoya kofinga batu kofinga bagros mots bagros mots ezotouche bato na katikati ya mitema na bango donc ntango ozosala bongo osali video ya liboso lobi lisusu oye okomomona yango ekomi habitude lelo ofingi kofi loboye ofingi kofi loboye ofingi kofi mais eza na bato mosusu neti bavedete mosusu il faut babanga yo nga so nazalaki fali pupa na olingo lisusu pembeni na nga te parce que fali pupa c'est kofi biso toyebi fali mpona kofi baconflit na bango ya misala etali biso te mais quand même baza bato basalaka mosala moko la plupart ya banani la plupart ya bato balingaka fali yango mpe balingaka mpe kaka kofi toza kaka même chose neti ngai star nanga préféré eza fali pupa miziki na ngai nakoki ozala yokaka banda ntongo ti butu eza miziki ya kofi olomide donc toyeba ndeni tozotambola parce que on sait jamais lelo eza ya biso lobi eza ya nzambe nazopesa merci beaucoup na notre na frère nanga na kombo ya JP Mbungu. Merci beaucoup na yo na ndenge otindaka ba numéro ya téléphone epai ya batu bobenga mama bijou sololaka bien notre frère mwana banda la tongo en tout cas nzamba lola amona yo continue kotinda ba vidéo continue kotinda ba numéro na epai ya batu mpona bato bayaka basalaka maison de passage epai ya mama bijou nazo remercier lisusu noko ya bana na kombo ya Derek Mosi en tout cas wumela oza vraiment vrai noko ya yo mbote yango yo nazo remercier lisusu notre frère na kombo ya Juju
Merci beaucoup na ba soutien na yo mama Bijou lobi wumele siko zali. Merci na bato surtout ba soutenir nga la musala nanga. Merci na bato surtout ba soutenir nga surtout pour la maison de passage na biso. Toza la maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37. Mama Bijou do lobi soko lingi na okende na o congé na kin. En tout cas ko hésiter te benganga na numéro ko bima na suka. Benganga sala réservation à maison de passage na yo. Sala réservation ya esika na o ya kolala ya bien na matonge. Natal Mouké, hein, vous allez jamais décider. Maman Bijou le bito bandi na appartement partir à $15 comme tati na $30 ma casse na yo kaka. Et pas la biso vous allez mingi plein maman Bijou lobi. En tout cas, il y a wala benganga avant au la réservation ya esika na ya kolala. Donc na biso za vraiment na ba condition surtout à malamu. Ma chambre la biso za na ba climatiseur, tous na problème à maïté, tous na problème à courant, ba appartement la biso za li o kitoko. Botala ba publicité na biso mama Bijou lobi za nango ka conseil so moni vidéo nanga esepeli si nango yo te le kana yo naza nanga la partie prité fallait pour passer mon frère Kofi Olomide c'est mon frère donc biso surtout toza bana kin bango surtout baza bandeko bango surtout basala amisa na bango bien bazane batu faut topesa bango respect parce que basali mingi na kati ya mboka na biso eza lokumu ya mboka na biso Congo pourquoi biso moto zo linga to nuire bastar na biso donc likambo ko bima moi sina mobali bobimi bino mibale esuka ka bino mibale pourquoi ko ya ko belela o mokili mobimba eyeba mama Bijou do alobi nazara da pona bino botala ba publicité na biso après na ozela yo ndeko oyo liwoki de congé na ki benganga osala réservation ya maison de passage na biso place ya kolala ya malamu na matonge na Irebu A37 tokutani mbala sima ba publicité na biso yango wana pai eye na kati ya matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine. Tous les 2 chambres on est dans la toilette na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na odo salle de bain na ona kati chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza la sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona appartement chambre salon cuisine moni kuna toza na basali toza na badwine toza na nyonso tu congélateur réchaud cuisine sur appartement chambre salon cuisine cuisine biso yango cuisine eza na espace ya monene toza na congélateur toza na frigo toza na micro-ondes toza na cafetière toza na nyonso donc eloko nyonso ezalaka na kati ya cuisine eza awa oui appartement chambre salon cuisine appartement chambre salon cuisine
appartement na biso yango oyo bozomona ndenge eza kitoko oyo ezali salon na yango appartement oyo bozomona ezali chambre salon cuisine soki olingi ozwa 2 pièces ozwa deux chambres salon cuisine kaka yo soki po olingi ozwa chambre moko na cuisine na salon kaka yo appartement na biso yango eza kitoko makasi mama Bijou alobaka appartement oyo bozomona oyo eza na matonge eza na makampane te eza na gombe te eza na limete te eza na matonge appartement na biso eza na baetoile ebele te na appartement na biso ezoyamba bato ya mokili na mokili appartement na biso bozomona eza appartement moko kitoko makasi eza na bacondition nyonso to moto akoki koya kovanda mpe kozala à l'aise donc ndako na biso eza propre toza na problème ya mai te toza na problème ya courant te en tout cas vraiment nazobengisa yo ndeko ozotala nga benga mama Bijou mpona kosala réservation ya appartement oyo ezomona nalingi nalakisa bino sikoyo balcon nango donc appartement oyo eza vraiment wana mpona baséjour na bino na kati ya matonge donc zwa yango mpenza kaka ndenge ozomona wana soki oza na besoin ya koreserve place na yo na inter awa biso toza intercontinental te toza memileng te mama Bijou asali baappartement awa mpona koyede bandeko na nga eza na talo ya malamu appartement oyo bozomona ezali chambre salon cuisine ezali soki okosala à partir ya 14 jours donc tozokitisa yango tuna ba 25 euros ou bien 25 $ par jour soki okozwa 2 chambres salon cuisine nde soki okowumela partir ya 14 jours tozwaka yango na 45 $ par jour soki po kowumela lisusu koleka mama Bijou alobi eza likambo ya lisolo benganga osala réservation na yo tosolola mpona oya kovanda na katikati ya appartement na biso bozomona armoire wana eza na basali na kati epelaka mpe mwinda ndenge eza wana eza deux branché epelaka mwinda na kati appartement na biso yango oyo appartement eza kitoko makasi bobenga mama Bijou na numéro nanga bokomona wana mpona kosala réservation ya appartement na biso tozobima sikoyo libanda botala balcon na biso